namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino soto ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na peso no ba mbote ba ebwe abarzenu ma vimpi malukai moyo. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili ko batela biso ala musi biso na makasi. Et vous de votre côté c'est comment? Merci mingi na bino surtout ba obo disposata na bino pona kotala to pena koyoka wabino maman Eliane Nitu. Merci mingi na ba oyo bo sepelanga na ba émission ya maman Eliane Nitu. Merci na ba oyo basala ba partage, ba oyo ba tia ba commentaire to pe oyo ba bengaka na pesi bino. Merci beaucoup. Lelo toza na kati ya kosolola atilaki bino video moko sans que naloba na bino video moko bomonaki ndeko na biso moko ya mobali bazobenga na kombo ya Eric, mwasi na kombo ya Irene. Papa na biso wana asali ba audio ebele, ba audio vraiment ebele oyo asali aza ko réclamer mbongo na ye oyo dépensaki na mwasi oyo ya bengise ko uta Congo. Mwasi aye asali ka 2 mois na ndako libala. Mwasi alobi ke alingi libala te, aboyi libala, a préféré a qui n'est pas la grande sœur naye, mais alingi libala te. Abia sepeli na libala o te, alingi ango te, abisi na mobali, obengi singa ko uta Congo. Mais ninga nazo vanda na yo, nazo sepela nanga na libala te, pona makambo nazo mwana libala, na préféré na kene na Belgique et pas wapi ya grande sœur nangaye. Mobali albi tumba e. Ngala bimiso ya nga mosolo. Na bimisi mbongo nanga na longo lio na Congo zo mata wewa na ye na ona poto yo loba ke olingi su libala te ozo kende pa grande sœur na yo na ndenge nini. Alors lelo bofungola matoyi malamu tozo sola boyebi mingi mingi alobaka ete émission nanga ezaka pona ko bebisa te kasi ezalaka pona ko bungisa ndeko so zamba liboso na kosenga na yo o s'abonner awa na Eliane Nitu TV. Ndeko kotala pe émission oyo na kosenga o partager pe na bandeko mususu basa nini bakoka kotala émission na biso ya lelo. Na vie il faut tozalaka correct. Tozalaka correct, tozalaka parfaite, mais tozalaka correct. Ce qui likambo ezali, toche yango na mesa, totali le pour et le contre. Likambo oyo nani aza na raison nani aza na tort. Normalement bato bako ko juger makambo ya raison bien tort et na tribunal. Mais mo ki laisse échanger réseaux sociaux et comme tribunal ya biso ba congolais. Ba congolais to commence toza na likambo. To ko traiter ngo na katimité, to ko traiter ngo en famille, il faut tenir en public. Liloba oyo mundela loba que le linge ça se lave en famille. Biso le to koma ke le problème c'est traité sur les réseaux sociaux. Wana biso ba congolais. Alors, pour na kati ya mozindo ya lisolo ya lelo, nasala musala oyo nga nasaka service traité la providence oyo eza ko daté de 17 ans. Avant to kota penza na kati ya mozindo ya likambo nga na utikolo bana bino, na lingi na chila bino nanu. Service traité la providence, botali yango nanu, ceux qui botali pour eza musala oyo nga inasalaka. So pe botali na chaîne nga bakomi préparons-nous pour le mariage. So bosi su kotala yango après nde to koti na kati ya lisolo, to solo likambo ya ndeko Eric na mama Irene bandongwani na ndenge moko ya kosakana te totana la providence après tozongi. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu.
Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, tu as bon côté la service traiteur la Providence. On a fait nayo, on a libala nayo mariage za la kitoko to ngobali samona. Ko hésiter te benga maman Eliane tu na ko sala la yo, mosala nayo. Ceux qui posent un besoin ya ko sunga na Congo, ndenge toza awa ata mutaza orphelin, to orphelin de père et de mère. Tata moi si moi à quelque part. Maman kulutu moi à quelque part. Non comme mon copé azalaka quelque part. Tous en posa ko sombele sukali. Vous en posez à ressembler ma dessous, vous en posez à ressembler l'osso, vous en posez à ressembler moi et Tatia Thompson, on a posé à ressembler Soso, pour hésiter, te bien maman Eliane Nitou parce que maman Eliane Nitou n'a pas de livraison dans la Providence alimentaire. Na sala kaba livraison ya biloko ya kolia na kati ya Kinshasa Mobimba. To livrera à temps et en air. Si vous avez vraiment besoin, pour hésiter, te bien numéro nanga yango wana. Toko solo la boye. Avant de compter dans le soto solo là, ndenge on a eu comme c'est une introduction. Papa Eric a bien ça qui moi sinaye Irène, mais bandongwani. Boyo kana no maloba ya ye moko. Papa Eric si mato compter dans ya développement ya li solo. Sans d'accord, hein? Sans d'accord. Vous avez posé une guinée, vous avez dit, il y a vous êtes d'accord, nanga, qui dimanche, dans la salle de Makambo Kendi, Bagnon, on fout un yango. Ils ont un problème, au Tchinga, la mère, ils ont un problème, vous appelez moi, c'est vous autres, Tchinga, la mère. Bah, Béré, bah, Tika, la Tika, la Babinanga, Nazaga, toujours, Nazabo. N'a pas passé dans la banding, Nazarabo. Naga, n'a pas peu près au Béni, sa moi cité, la minute. N'a Béni, ça yo, parce que n'a Monica, ou accélérer pour aller, n'a pas sa libala. Donc, on a dit que les poteaux sont mal à l'aise. Parce qu'on a raté, parce qu'on a posé que les Belgiques, pas à serre nos bibles. Ils aiment d'abord la poteau. Aux allez vous s'occuper de nous. Nous allons s'occuper même de Roliana. Nous allons s'occuper de Roliana. This is my mom, and I'm sending her money straight to her bank account with Western Union. This is my mom. Nous allons s'occuper de Roliana. Nous allons foutre l'onda. Balibal, vous avez un pan, 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 et c'est un fonds qui a pour la caméra de la nuit. Je veux me relever mon confrère en couteau, non, couteau, non, tu peux qu'il doit. Sans ça, vous allez me le il y a les 10 n'a préparé voyage dans Ozonga. Voilà, nom de Dieu. Il y a des gens d'accord que, aux gens à poser les balles, qui ont mal à l'aise. On a fait vrai. Ce que mon n'a autre mal à l'aise, aux gens à poser les balles, nazo benga bandeko na pour attendre oya na biso que les 10 nazo tia en avion ozozonga tozo kende na minute yo bien na yo ezananu donc le quoi bien ezananu na ko kende ba prolonger ngo be na ko sombelo bien mususu ozongi OK bon mais ba na Afrique on est kuna ozo ba katande yeni ozo bela ba tension pa pamba ba stomac pa pamba sika ayega ya ko tangate zoba yo hein baye basungi yo alema oyeko kuta ngati olingo ya poto yo ti osakalanga ngabena moni yo kosa liboma o comprendre qui na vrai musulman o comprendre mais ça na yebi ki na raison mbongo na ngai ya pasi ni fane bengisa mona na ngai ya poto lobi akosunga ngai tanti mutu nazo bengisa kuta kosunga ngati akosunga nde famille na ye ala poro bana oya po kuta na ndauti tala ozo rêver
ozo rêver nazoya na ndako kuna nazozwa to okende kuna nazoyimbo to okende futa mbongo siko na kotala réaction na yo place ko comprendre n'importe quoi omeninga la vie na eko saila yo vie na eko saila lokako na ifali parti moka vis-à-vis au moins c'est le besoin nazwa ki azana mukanda tane logote aye na PC mukanda na PC vie yo wana komo sala akomo sala ba économie place nga nazo ebate ala yo susu na yeko zoya sa mukanda même pas c'est pas aux na ngote na zio ala yo mo konso ina ndako ya kutanga te yo na biso na muno ozana ba sekela mama na mimi parce que mama na mimi pe bandaka bongo e bandaka bongo e bandaka bongo e bandaka bongo na ke musa bona yakute na ndako na yakute te donc même sekela pe yo bozo banga et puis tandis que mi ko to na fio na zo muno za ndenge mona mama na mimi donc maintenant ko sa ko sango za na Afrique no ya poto zela na benga na ba mami na bino comme ça na mekana ko expliquer pour na mona bakambo zo kende bien te pour ba sa famille na yo ba famille no propre na benga bango donc mami ku mami wana te na benga ba Sharouf même ba za hôpital na benga bango na expliquer bango donc yeba te na c'est la réponse na so za d'accord ti dimanche ozozo en Afrique ngamo na lobi yango makamba mbongo na zo futa na ko rapporter na ko futa ngo mois prochain na ko sombelo billet comme ça kilo bomela libala en Afrique okozelelanga en Afrique so za posa bomela libala oza ko bomela en Afrique awa te awa kutu mamba libala boma bosana so za posa bomela libala Afrique awa te n'importe quoi yo mona nani camarade no beni donc na fina na ko sela yo ambongo na ngebele mbongo na pasi ya malili za mboko yo ko bengisa ta mwana ngate lobi ya ko edengai lobi ya ko sunganga na ede na bengisi mwa simo kutu ko edenga to edende ba famille na yo ko ede bana na yo bota oyo lwana n'importe quoi ngana fina na ko sela yo zela yo na mono zo comprendre lokolo tumboli ngai obimisi bena ba pardon na manego zela pona beke un jour obimisa ba passeport ba pardon ozulu ba problème oyo ba kena ocho mal à l'aise no cha zela na zoya voilà na zoya voilà bandeko yo tosolola boye tokozwa nanu kote ya ndeko na biso ya mwasi sima na kosimba kote ndeko na biso ya mobali bato baotindelanga video batindenga video bana basi so batindi video mibali balekisi mobali asali mabe pona ni aye koloba bana mibali so batindi video mama nito yango biso mibali batindaka la biso na mukika pote ko sela basi ndenge lombo mankedi ayemba alors to kosolola boye bandeko nanga yona utoloba awa que il faut toza correct to benga kozala correct sur toza koloba makambo mingi mina loba ke soko yebi koza mutakanda kotala ngate po sepela no ngate so yebi koza mutakanda kotala ngaite so yebi koza fanatique révolté kotala ngate po sepela no ngaite so yebi koza mutamotema likundu kotala ngaite po sepela no ngaite so yebi koza mutamotema bololo kotala ngaite soko yebi koza fanatique révolté kotala ngate surtout yo na ye kuna. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance.
La providence toujours. La providence caca. La providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà. Ndeko na biso ya mwasi Irene azalaki bongo na Afrique. Ndeko na biso ya mobali na kombo Patrick ye azalaka na poto. Ndenge balinganaki na kosa bino te na yebi te. Soki balinganaki na Facebook na yebi te, soki na TikTok na yebi te, soki pe na YouTube na yebi na ngai te. Na ye komona makambo na bango nde ba video na bango eza ko circuler. Ndeko oyo ya mwasi azalaki na Afrique, ndeko oyo ya mobali abali ye alongole na Congo aye na ye na poto. Kokoma komi na poto abandi kovanda na mobali basali kaka 2 mois ya kovanda esika moko. Ndeko mwasi alobi ke ye azokoka mobali oyo te. Nazokoka yo te, nga naza mal à l'aise, ozotianga à l'aise te, ozotianga mal à l'aise, yango wana ngai na lingi lisusu kovanda na yo awa te, nazokende wapi epa ba grande sœur nanga na Belgique. Nake na Belgique epa ba grande sœur nanga. Ndeko mobali abi ozosala nini? Nazokende na Belgique parce que naza à l'aise na yo te. Na kati ya ndako yonga naza à l'aise te, ozotianga mal à l'aise. Yango bomoni ndeko mobali asali video atuna ndeko mwasi mal à l'aise nini oyo nga naza kotia yo. Yo na bande komona yo comportement na lokola ya mama soki afi, soki pe fifi nakangi bien te. Donc ndeko na biso mobali akina mwasi mususu na kati ya ndako po azoyebisa lobi yo nazomona ba comportement na lokola mwasi nazaka ne kala. Nazotala nazotanga bien yo ba comportement lokola mama afi, lokola mama afi, donc yo ne boza ndenge moko. Na lingi su histoire se répéter parce que yepe na bengisaka ye na ya boye na ndako na kuti azata kangi biloko akei ye po lingo sala ngande ngwana en tout cas mbalo ko simba te soki okoboma libala okobomela ngo na Afrique et pas yo yonga na ziko na Afrique nde pai wapi yo okobomela libala mais po malibala na poto eko simba te na za yuma te kana mbongo nanga oya pasi mbongo yonga na monela ka pasi ona bimela ka tongo na ba mbonga ba nyongo ba mbonga ko defa na yo na poto vande na kaka 2 mois okende wana penze ko simba te soki kozonga to kozonga tina Afrique okobomela libala wana na Afrique ba eko tina nga audio mususu ya ndeko grande sœur ya mwasi grande sœur Irene aliki na émission alobi na mobali yo za muta comportement mabe ozaka bongo makambo o Irene amoni Irene afanda kaka bongo bongo biso soki Irene na biso akufi to zanga Irene yo kopesa biso Irene mususu alors to kobandela wana. Ndeko nanga mwasi grande sœur ya Irene ya solo makambo lobi ke soki lelo Irene akufi bokoza Irene musuteza ya solo mais ele kambo o etali libala bandeko bakendaka na sentiment te tangu déjà ndeko mwasi azaki na Afrique soki pe na Congo soki pe na Angola na ebite mais kaka Afrique mais loko ba balingala tubenga ba kaka ba congolais tangu muto za na Afrique mobali awuti na poto ya kobala yo ondimie pourquoi parce que oyebi comportement na été pourquoi ondima libala ya mutu oyo yo yebite comportement oyebite olingi libala pona nini soki totali bien to koloba ke ndeko Irene alingaki libala ta alingaki mobali te alingaki voyage yango kangaki misu aye au bout de 2 mois bandeko tozala rappeler moi correct libala vandika 2 mois obaye mobali kaka na 2 mois mobali akomi mabe na makambo nyonso na 2 mois kaka mobali akomi mutu mabe e bongo na temps wana nyonso ozalaki na Afrique ye moko alobi na Afrique kuna sala ba kata ebele na monisa ma monambo na Afrique otikala ko boya ngai te oya ko boya nga na poto oboya nga na poto pona ni na Afrique oboya kinga te yango soki totali to lobaki ndeko Irene alandaki intérêt ya mobali azaki na posa aya poto po déjà tango za na Afrique mobali mo azaka na poto aye na Afrique a proposé libala bala yo ondimi afuti na billet na yo ye poto au bout de 2 mois soko boye toza bazoba te toza ba yuma te tokolobaka ke olingaki mobali wana te olingaki nde nini poche na ye olingaki nde voyage ya onde eloko oyo yo olingaki mais ye mutu olingaki ete
Parce que moi, si à Libala, ata une année, te kaka na 2 mois. 2 mois kaka, yo bae Libala, olingi Libala te, po yebisi mobile ke, jour mususu koya, okokutanga, na ndaku, na zate, na kanginda kuna simbi biloko na salini, na kei. Yo, liloba oba lobaka, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oye baki angote? Maman Irène, liloba oba lobaka, toute vérité n'est pas bonne à dire. Yo yebi angote? Au bout de 2 mois, mon balini oyo koki kotala na miso, olobi na epeke, ndenge tozawa, ngai nazoboya yo. Mukolo muso kozongo kutanga na zate, nakangi biloko na na kei. Mobali abongo tika yo pe okende. Akozo ba précaution na ye, akolinga kotika yo te, pona okende. Wana ya liboso. Liloba oyo, mikolo baloba, malamu obala mobali oyo akufela mwasi me oya divorcate lilobano yebi yango te mama ozalaki na posa koya poto oye poto au bout de 2 mois te tozaka pe mwana correct bandeko na nga atande kona biso mwasi aye ko défendre leki na ye po azaleki na ye ya mwasi yango aye ko défendre ye po lo bana yeke non yo nengo zawana est-ce que Irène soka kufi yo ko pesa biso Irène mususu aye ko défendre parce que ezali ki na mwasi to changer ce qui ezala ki que leki na ya mobali abengisa ki mwasi na poto au bout de 2 mois mwasi lo balingi su libata ken est-ce que ndeko oya mwasi akosepela na mwasi ya bongo akosepela mawa ko bundisa yo nini leki na nga abengisi yo na poto na 2 mois ya pamba yo kende encore to ebi nzembo oya bandeko ya basi balinga basi bandeko ya mibali te mama soko zaka mukuso ngoko ya mulai soko zaka muko ngoko vundu ko ya munene soko zaka mulai ngoko koma mukuse pona kanda mais le col les andeko no ya mwasi voilà pourquoi se défendre ye ce qui est normal il faut pas andeko na yo c'est normal mutu mota ko linga ta défendre ndeko nete c'est normal le défendre ye mais to bouleverser ka parole to koma kaki ndeko ya mobali azalaki frère na yo azu mwasi au bout de 2 mois mwasi tika ye na ba dépense ya sali maman ndeko linga ngoto ngo sepela na ngote yango wana mwasi soza na Kishasa olinko ya poto c'est démerder na ndenge na yo parce que attendre ko ya mwasi ana poto abengisi yo pete ndenge mobali ya lobi yaya na yo aye ko défendre yande ko mwasi aye ko défendre obengisa ki peleki na ote tozala rapé batu na vie obengisa ki peleki na yo tende ko na ngai omoni ke mobali moko azule ko na charge abengisi et c'est pelisio mwana na bino aye poto voilà 2 mois ya pamba 2 mois nani akolinga maloba ya mobala lobike il fallait que tu na bengisa mwana nanga po mwana nanga ko salisanga na bengisi mwana nanga te na bengisi yo et pourtant yo nengo zawana oko salisanga ite kaso ko salisande famille na yo akosi peta pour de commencer bandi ko zo 1 franc et le ko liboso akumila nini famille et le ko liboso ngo ko salisa famille ce qui est normal côté mususu toye pandeko mobali papa Eric yo vandi na poto ebela basi ba na poto papa soki na TikTok okuta mosa saka 5 heures du temps ana live elekisi ka sa mobali te 8 heures du temps ana live elekisi ka sa mobali te pour moi ça na mobali akoki jamais ko sa live pendant 5 heures du temps akoki jamais ko sa live pendant 8 heures du temps batu bazana misala me ya vandi na live elekisi ke moi c'est bongo azana est libre azana mobali te pona nini kotika basi ba aza déjà sur place na poto oyo ko sela ba dépense te yo bimi okei ko luka moi en Afrique po yo moko omiyebi déjà oyebi déjà comportement na yo oyebi ke moi na poto awa ay ko simba te basi na biso ya poto na kende ko luka moi en Afrique non pona nini yo moko lobi ke mama soki ya mifi asalaka yo pe kaka bongo mama mifi pasalanga ka boye nakenda ka musala nazonga nakuta mama mifi azate mama mifi akima sima nzela akenda papa Eric siko basi yango bakenda ka pona nini pourquoi mama mifi akendaki
Pourquoi moi, si au bout de 2 mois, alinga kende, yo pe fomita la papa. C'est vous, bengisi mutuna poto. Kasi, faut boye barake, moi, ça esclave, hein? Moi, ça za morumbute. Tango bimisi mbongo po bengisa, moi, si na poto, elakisi bolingo po lingiye. Libala, ezali borumbute. Kobala moi, si ezali kosomba moi, si te. Eza bilengi ya nzoto daga bosangisaka parce que ceux qui moi ça te yo kosangisa nzoto nana ta baba lisaka mutu mo so ba lisaka pamba te déjà na ba désir na yo ezo sila pa moi si na yo et loko yo ba te belé bazo bosana ke moi ça c'est esclave te moi ça c'est esclave à mobalité. Tango zobala mwasi yeba pe comportement na yo zape na bizali ya malamu te papa zape na bizali ya malamu kozaka na bizali ya mabete pona bali yo il faut subir non mwasi moko talinga kovanda na mobali aza bizali limabe mwasi moko talinga ka mobali ya finga kaye mwasi moko talinga ka mobali ya beta ka busu bazana baba linga ma beta bango mais ce n'est pas toutes les femmes balinga ba beta bango surtout mibali ba finga ka yoki ndozo bana mwasi ozalaki kuna mutu mwa pamba ozo mbali ya pamba ozo mbali lokola nga ba parole mingi e blessaka ba parole e blessaka pe ceux qui essaient bien blessé ezo nga sona kati ya libumu te faut que ça fasse très attention yo déjà soko so divorcé 2 fois eleki soko mutu malamu te papa Eric soko divorcé 2 fois oza mutu malamu te divorce ekozala mbala moko ezala mwasi ezala mobali soki obali libala liboso esimbi te tango okokende na libala ya mibale okokorige ba erreur oyo ezaki na libala ya liboso pour que libala ya mibale emarche okokorige ba erreur oyo ezaki na libala ya liboso pour que libala ya mibale emarche ezala mwasi ezala mobali libala ekufaka mpona mwasi te libala ekufaka mpe mpona comportement ya mobali oui moto ozolala na ozolamuka na ye soki azotia à l'aise te azorespecte yo te aza kochérir yo te amalamu na yo te okozala mpe bien te oza mpe malamu te eloko wana mibali babosanaka mobali soki asa divorce na mwasi na ye ya liboso azwi ya mibale il faut alinga mpe abongisa bizaleli mpo mwasi ya liboso asakenda deja obimi ozongi ndako okuti mwasi akangi biloko asimi nzela akei elakisi ke yo nde oza mabe ozwi ya mibale akei ozwi ya misato non mabala ezali bandeko soki omoni mobali achangea basi ya liboso ya mibale ya misatu ya mine oyo ayaka nsima na ata ya mitano ata ya 5e to 6e wana avandaka na libala mpona misu ya bato batalaka yake non naza na ye naza bien koloba te ke soki babali oza 5e femme oza meilleur koleka 4 femmes oyo baleka lovunu lokuta okuti mobali mwa divorça 4 fois yoza 5e femme olingolo bake basi wana nyonso 4 bazaki mabe mobali moto azaki malamu non okofanda na libala bongo po omitie singa na kingo olobi soki na bimi na longo bato bakoseka ngana sani na vanda komi kovanda malgré yo ya komonaka basi mosusu ana ndako ya monene ana ba voiture ana bato misala ana nyonso mais elongi otali elongi malgré maquillage aka na 30 ans 40 ans elongi comme le mutana 60 ans azo rayonné te aza bien te pona kati po oezaka na kati na biso ebimaka na elongi même bible ezolobaki malamu navanda na ndako ezangi caviar ezaka na matembele menazala na kimia navanda na ndako ezangi caviar ezangi musuni nasala na kimia bible moto ezoloba bongo kimia eleki nyonso mobali oyo divorça malamu na bala mobali akufela mwasi me oyo divorça te balombo bayemba yango pamba te bayebi bamibali mobali oyo adivorça di luko oyeba eloko nini basi baboyelaka ye basi baboyake mpona nini epo ezaka soni na mobali so mwasi aboye ezaka soni nakota libala fanjo abalanga na mbongo na ye
Fanjo ya balanga na mbongo na Fanjo Soko moni mobali ya divorce kabona na basi. Mobali mabe. Mwaso ya kasima. Azarasu na chouate. Akomo vive pona miso abatu. Yo bozoma mutala ya alamu kite. Koma kola ana tension, kola mkana tension. Mobali oya kufeli mwasi. Bakapwani po mwasi akufi me bazaki na bolingo. Mwasi pe pareil. Soko moni mwasi azu libala liboso esimbite. Libala mibale esimbite. Libala misato esimbite. So moni mwasi moko. Aboti bana 7 na ba papa 6. C'est que problème ezaye. Problème ezaye. So moni mwasi aboti bana 4 na ba papa misato. Problème ezaye. Libala etambolaka na dialogue. Ce qui problème ezana batumi balo balinganaka. Il faut dialogue ezala. Kisi ya libala liboso eza dialogue. Ko vanda ko solola, ko yeba ninga ko solola. Po soki bo sololi nde boko bongisa makambo. So bozana dialogue te, bo solola kate boko bongisa makambo libala na bino ndenge nini. Bozana dialogue te bo solola. Makambo libala no boko bongisa ndenge nini. Boko zana ndenga ko bongisa yango te. Yango na bino ba jeune. Oh non, bobalite. So kuti mobali a divorcé, keba. Okuti pe mwasi aza divorcé, keba pe kaka. Bobala na kabino na bino onanu, bobala te. Po bosala vie ensemble. Pourquoi? Parce que soki mobali aki déjà na mwasi, aye kozo mwasi mususu, akomi ko vivre en comparaison. Na mwasi azalaki na ye kala, na mwasi azane siko, akomi ko comparer bango. Preuve yango wana alobi nini yo na moni okomi lokola mama ya mifi okomi lokola mama ya mifi ye pasala nga ka boye na uta musala na zonga na kuti azate ndeko mwasi pozwa kimia ata ya lobi wana ke bambongo ya ndeko Bible lobi baloba mabe pona be bakuto na kati ya mabe wana te po ozwa kimia famille ya ndeko mwasi soki voyage wana saki 6000 bozongisa 4000 bolia 2000 bozongisa 4000 bolia 2000 po 2000 wana eza mikolo nyonso mama saki daga poseka 2 mois ya daga 2 mois kaka 2 mois nango zeka daga 2 mois ya pamba donc ce qui voyage c'est 6000 bozongisa la Eric 4000 bino bolia 2000 pamba te soki bozongisela tanda mambongo te bakobenga bino miyibi bakobenga bino ba escroc mutu nyonso koloba kaka ye mwana mwasi yango azelaki kaka koma poto au bout de 2 mois aboya mobali ki ozotyanga l'aise te yaya to basi biso basi tokana ba hypocrisie na biso basi soza posa kozela eloko toza na ba technique ebele oyo tokoki kosala posa eloko oza nango besoin. Mobali aza na bana na Congo. Ana bana na Afrique. Olia bimisa 6000 € bengisa bana na ye. Ala ninzoto bassin. Ala ninzoto. Atala yobite ceux qui mali leza. Na okwanya bana te. Atali so mali leza na okwanya bana te Malamu nazala na mwasi. Poso na telemi na 4 heures. Omona na muto kotuta na mupende na aka daga c'est ça. L'amour est aveugle, nde balobaka. Atiki bana na pasi na Congo, a préféré bengisa mwasi. Siko tengo lobi liloba boy. Soki avanda bandi ko beta makolo. Ngana tiki bana na ngana bengisi bana na ngate na bengisi yo mwasi mama to ke peto zonge pa mama mwana mama. Atoko kima bazela kata 1 année mama. 2 mois. 2 mois. Non. 2 mois. Ok, mobali na 2 mois. Et là, qu'est-ce qu'on linga qui mobali te? On linga qui des voyages. Mais le karma existe, hein? Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Balola kama kamo que ndekona mobali a bengi 6 mois si na poto. Au bout de 2 mois, moi c'est aboya libala.
est-ce que okosepela nango olingi basala ote kosala pe moninga te na ba toujours ke misala ngaza pona ko bebisa te kasi pona ko bongisa mais mingi soki koza mutu akanda kotala ngate po sepela no ngate 2 mois ya pamba ndeko nanga ata yo moko ata vous-même mwana mama na 2 mois boya mobali oya sali ke yo longwa ukomata wewa oya la ukulele le miel au fond le frigo maki ezali au fond le frigo jambon ezali au fond le frigo fromage ezali otali koto ba fruits ezali OK na congélateur otali boy carton sauce ezotala yo otali boy carton malangwa ozungisi boy carton ngolo ozungisi boy carton mipanzi ba uwa ba yama mama ata yo moko mwana mama na ngai kaka na sanza mibale ndoke no boya mobali ato yebisi yango juge ya ndenge nini bakoyebiso mama zela tambula mobimbe kokapozo a raison mais au bout de 2 mois oza na raison te kaka na 2 mois comportement yango wana penze bimi kaka nga na okay na nga na okay te mama obeti carte mabe makasi beta carte bomota takanga na motema atambula mobimbo bando talisa moto soko lingi ete kanga motema ta 1 année obi panda to ya na yaki 1 année yango na yebso ko ke boyinga linga boyete boyinga na kokaka boyete boyina lingi boyete na motema atala be ana raison yo ka 2 mois te mama carte beta ngo mabe ata ya koloba aloba po ande kona mwasi soze kinde kona mobali angeka loba bongo te olingi basala yo te kosala pe moninga te babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ni bashine bana betu bons bipopo yango wana bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bye.